Na ba papa mo bu na ba vie mo bu balata ba pantalon minene batonde sa poche basu ba slip basi ba na poche quoi. Jani c'est un son poto boya makambo motema aneta sitame. Afesika. Le miracle en lui-même. Awatoza Sinipoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Et Awatoza. Quand on parle de Awatoza, c'est au moins un nion sur ça naturel. Vous avez aux hanches, t'as pas de fesses, t'as pas de hanches. Il y a caché Awatoza pour trouver solution bonheur nayo. On va montrer que tu as un beaucoup. Étalé. Après aux yeux gros, comme ça, doucement. J'ai aussi pour les garçons, les tontons, les papis, les papas. Il faut se soigner. Chez Awatoza, maman Nicole à Swanaka. Où est-ce qu'on a mis bali? Au Staraka chafaudage. Au Bendakasi. Aux 80 ans, t'as 70 ans, t'arrives pas à faire l'amour. Venez chez Awatoza. On n'aura jamais dessus pour que c'est là. France site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Ok, merci beaucoup, Grosse Moulou, la plateau, Nazanga Morote Kande, dans le Grosse Moulou de la presse congolaise, Nazanga Morote, Nazana artiste, Nabiso échappé. Échappé, n'invite sur le côté des gens dans le plateau, Tobeta Beta Masoro, mais quant à moi, d'abord, je dis bonsoir, échappé. Bonsoir, malgré fatigue en rep, bonsoir. Okay, merci beaucoup, la Grosse Moulou de la presse congolaise. N'a vraiment que surprendre, échappé dans lieu de répétition, la Bango Kande, dans la Grosse Moulou, na Kiti Poto Beta Masoro, Ndengezarame. Échappé dans Rosala, vraiment, puis dans le monde d'Athènes, dans la besoin, et bilan dans le 2016, tant qu'artiste, et l'équipe Ndengeni échappé. Bilan à Itoko, Mamadou Itoko. Pour venir parler de notre en 2017, ma blague est à sauter. Donner un sous-jeté. Ok, merci beaucoup. Échappé dans un on a besoin. Ok, Nabiso, Nanzembono, Oyo, Emba, Mobobe. Ok, Nabiso, na Mobobe. Mobobe, Ndengae, Roger, Ndongae. Ok, merci beaucoup. Chapazaye Morotazape, artiste et musicien. Toujours, il a fait rigolo la jet set. Ok, Nabiso Rara, na what is the to voilà. Ouais, Vogalo est en kata mon bobé chan ou yoko kanga mokili. Ils en kata na mirenge kyo Jani Pachache. Il y a des gars. Merci à la loco. Pour nous montrer au bêta fort. Na yebi bien que osamo balabarando. Bolingo e kotitima. Ye Jésus na koti kote. Bolingo bandinga elengiro yanga se kolela otika na tuna bebe nanga eske tucha cho. Mwamba munkuru. Choro cha Sheda Love Cédric Ming Arlette Marx Moindo ma maman. Ouais. Yana katana mirenge quoi. Voilà, ok, merci beaucoup artiste. Yo otika la no rappelle toujours na plateau toujours beta beta na ma solo. Échappé na habité yo mon poroké na biso sous encore na yo bandarati parce que yo mon doza acteur na ya film ya mo bébé. Mais surtout na no sala na oyemba sumo bobete. O yemba te. Kana baloteli ba omi balega Jani. Si rozwa yo otia va vocal na chant na donc c'est pas facile donc c'est-à-dire que aux capable voilà. Ceux qui les padres Azumu toi mon disque c'est qui a compétent. Vous comprenez ngaite nga na lowa big kaga. Merci tout à fait. N'invite ceux qui n'ont qu'à se présenter. Ouais. Moi c'est Jani Pacha, l'artiste et chanteur deuxième voix. Dans le orchestre Nika Boroni dans les padres papa social. Jani Pacha yé quoi. Ok, merci beaucoup. Toko il m'appelle Jani Pacha. Au côté Jet Set na nene. Ouais, Jet Set na kota qui en 2015. 2015. Ouais, 2015. Okay, merci beaucoup. Ça fait maintenant une année et demie. Mais bah, sur enfin chance, il y a
vocal na kati ya nzembo ya artiste na biso félicitations. Ce qu'on a préféré oyemba nanu pe ba quelques vocales nanu. Tant que artiste ba quelques vocales au peu ça la na kati ya mouvement et ça et puis monde entier ya Wuli Musheni pe vrai bien. Diesel à London Mami Milinzemba pe vrai bien. Imaoleo, Jésus le padre, mon papa. Imaoleo, Jani Pacha, mon bébé. Atamboka, mon bimbe boyo, ngana kotiko jamais. Bébé na lali na zoloto pamba pamba qu'elle est ton ma bizarre, hein, bébé. Tu es trop méchante, ya. Vraiment trop méchante. Na senga pardon yo, fele pachana, sala yo pe rien. Oboya kolimbi sanga kananga e komi lokola ya siri. Baina kamoto boyete na bolingo yaya. Basala kamoto yolinga kina motema boyete jani ya pasha. Bebe na bela kananga attention. Munganga peki sanga raisonnement. Obaki selinga déception. Oh, pasha nanga ye. Zobande ngai. Te di o katala. Ok, merci beaucoup, merci. Alors, tu sais, on préfère au PSP quand numéro à contact, ne peut pas dédicace. Nazonga siko, n'échappé mon mukolo mobobé. Ouais, numéro n'a plus 243 81 39 18 551. Je répète, plus 243 81 39 18 551. Donc WhatsApp, sur beaucoup mail comment Viber, Imo, Facebook, Bobeti Jani Mafuta, non quoi, Mafuta, Bobeti Jani Mafuta dans Facebook, trouver un mois demande de ça l'arabien, tout sur la solara les alaraba, Brahim Lesile, masananga arrobase longue gezalo quoi, Orline longue, donc Webiga Bagaben Tokodi, Momo de la Marole, Prince Fataki Didier Kabongo, Bazolanda quoi. Ok, merci beaucoup artiste. Moko mutuana solara bien, Maïkomo le tour du monde. Maïkomo le tour du monde. Maïkomo le tour du monde. Hervé au le tour du monde. Joël au le tour du monde. Voilà. Ok, merci beaucoup. Éboulement à Zolanda. Voilà. Ok, merci beaucoup aussi à Éboulement. Artiste Yemo. Bajapo Bali. Ouais. Ok, merci beaucoup. Échappé question nanga Batouni Tuni. Ok, merci beaucoup artiste. Batouni Tuni balobi échappé à lobby trop, à gangi trop. Échappé à zoboya koyemba trop. Mon bébé on a parce que nzire pe nzembo. Oyepe nzembo. Moto yambo. Babenga yo papa Melina. Babenga yo bakomonya sa oyo kato kumisa peto ndima Donc rien à dire, rien à prouver. Baza calme. Okay, merci beaucoup échappé. Yo Rosala mieux placé pour nous éclaircir monde ati balobi échappé yo pe ba peso kasha leader yemoko azumbo ngati na poche na éviter so go contredire ngati ko éclaircir na monde entier. Balobi la grosse moulu de la presse échappé pe ba pesi karacha leader azuga mbongo ati na poche na éviter so go contredire ngati ko éclaircir na monde entier. Te ngabena mbongo ya karpe na bénéfice na mbongo palais mbongo nini ya nzembo analinga minanga tika la image moi libala ya libela na tala ngodo na sela mama minene grâce échappé za la ngote ke ba pesi ka chamba zumbongo batie na poche biso bongo biso père à la social ebite social pour Vanessa nzembo goto asalanga na sala mamba danger dans nzembo gate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Échappé album Nabiso, il y a qu'est-ce que j'avais dit non ne bimité mais échappé trop de voyages. C'était dit à quoi? Non, trop de voyages dans le mouvement. Civilisé. Bah voyage là on va petites choses donc voyage de l'autre. Beaucoup plus mon bobé c'était. Ok, merci beaucoup. Beaucoup plus Moussala depuis Nanzembono ya Mobobe mais tout le monde ba échappé s'il te plaît. Nebi na retourne na ngayo mingi te to remna biso vraiment kita parce que na ko surprendre bino na lieu de répétition parce que monde entier be bazana besoin ba yé échappé bazana besoin pe ba évolution ya échappé puis na évolution ya jet set ya mouvement ndenge zalra mais échappé est-ce que na ba voyage les arara leader yemo mutazo bizambongo tezana producteur ndazo faire voyage c'est bien ezana meni na ngoso boye botali nini bo signer ma mutu dans ba CG ba ali ma mutu ba ali to allo lobby de pas allo tika ba photo allo boye trop voyage trop mon bobene c'est qui est riche
Voilà. Oh, artiste, tous la mobobé na biso pour campo, tous les en pétro. Même la grosse moulue de la presse congolaise, vraiment, il y a un diable échappé. Mon bobé ndengae, Roger, ndongae. Donc voilà, mais si quoi, non, requêtez parce que notre sollicité. Mais si quoi, pourquoi ils ont bimaté jusqu'à quand? Kalaming de ana. Et c'est pour dire que Obanda Kalate, Obanda Kalate. 2017, c'est un goya. Donc, c'est là pour casser cette fois-ci. Mon bobé, bimananga. Bimananga. C'est que Batama Banga Bayana Bango échappé parce que échappé parce que ça clôturé ton dégané. Bayana Bango. Nin. Batama Banga Bayana Bango to bayate. Échappé, je suis en direct, s'il vous plaît, je suis en direct, échappé. Mon bobé to bima kalaming te ka ne o don. Kalaming te bima o don. Baboma bambongo ma mtu gito. On a échappé zala qui n'a pas comprendre que on comprend parce que mutabanda ko solisa yo question na ngezala qui échappé mon bobé. Est-ce que Batama Banga Baya échappé à clôturer ton nom à clôturer t'es encore na ba dédicace. Siko Batama Banga Baya na bango pour vocalement on a refuta ba nyongo na bango donc Baya na bengi bango na sibaya. Mingi échappé on peut ce numéro ya contact pour ba contacter pour na ba dédicace. Plus 280 plus 243 81 630 93 70. Ve jani c'est en son poto boya makambo motema aneta sitame. OK, merci. Quand on était na ebi que oza vraiment fatigué na ko surprendre yo. Voilà, tout à fait. Na ko surprendre yo na lieu de répétition na bine échappé to comme na biso vraiment ko chiter pour to clan émission na biso échappé mot de la fin na yo. C'est ça na designer. Échappé mot de la fin non parce que yo ndo za qui vraiment invité na nga o na yaki ko bimisa na kati ya répétition. Mot de la fin ça raté pour to ça ce émission. On a mukolo lelo. Ba toi mekele mbote isisto la yo ebilo ya lo récitation. Gloire Antsai Crédit Lyonnais Papicho Matendele Trésor Soki Drish da Costa Giras Peugeot Mede Mackenzie Miguel Bagenama Héritier Mbaki. On comprend, Cédric Aloubo, Maman Belé. T'es dit qu'on est laissé. Éboulement, Japo, Hilaire Kadima, Ernest. Puis c'est ça, retambolé en Anzela, artiste, c'est invité sur le taper na plateau parce que allez-y comprendre vraiment, n'allez pas surprendre bango, n'allez des répéteurs. Ok, merci beaucoup, échappé. Allez-y comprendre vraiment, n'allez pas surprendre artiste, c'est un lieu de répétition à bango. Quant à moi, d'abord, je dis bonsoir, artiste. Ouais, bonsoir, maman. Talagaga, biso bana les padres. Bana o le padre pesi makamna qu'est-ce que j'avais dit batalaga biso quoi maintenant ndina kanda makasi kanda nini ce soir artiste nazana kanda makasi na niveau mo OK batu o baza kutu na niveau ya ngai te ba mo finga patron nga omoni biso nde tozabo e babenga patron na biso ba yembela bango soki patron na biso yembela ki bango te mais ba yemba ba yoka bango te mais album na bango eteka mate patron na biso yembeli bango Baromo déranger patron na bisa la clip na bango na rappeler bien pesa ki Kofi Olomide pesa ki pe quand même leader na bino mbongo po yemba ngana tangi na ngomba mu ngana tangi parce que ngana za na kati ya musala wana mais patron na biso babenga etal mususu 2 millions d'appels à rejeter moni featuring lelo mama na tangi komba mutu tenga na zoloba moni featuring lelo komo senga jeune na jeune balati baswa gitara biso ndeto ça mais to boy to ça la featuring na ba papa mo bo na ba vieux mo bo balata ba pantalon minene ba tonde sa poche ba su ba slip ba basi ba na poche quoi moni biso vende to za boy na biso OK biso vende to za boy bana les padres to ka ba forme mama ba côté la nga na parler na ka ba forme ya dégâts jamais na filma OK ngaku du misia ya les padres na filma te mais na ba leader mususu okabela mutu bilamba minene na filmer mutu on peut so melane biloko makasa ka teki. C'est ça vraiment quoi. Okay, merci beaucoup pour chiter na biso na yo, yembe la biso et puis to kena ba dédicace et puis to clore na yo. Na yembi na nzembo ya maka uzi mutamakambo. Ntalaga na yembi wana. Na sima le paranga na tikala mikuwa ya mpamba. Lokola motel de bokono ya mabe ya godela tele wana yeye. Mi zoto likolo ye fungwa maki. Mokolo yo lobaka na nga papa melina yo boyinga. Vasco mabiala gila mavakala mbebe na ngaye. Biberu ansheri na nyameli yango. Yakana yembe la yuata wa bébé. Yango wana basela bakoyoka. OK, merci beaucoup artiste vocal où tu yemba tout à l'heure mais ozo yemba na ebite muna soko contredire ozo yemba na baline ya Nicodème na ete soko contredire ngai bon nga na sabo na yebi kaka Nicodème azalaka na Bible ba Nicodème si c'est Nicodème azalaka vraiment la wenge musique à maison nga na yebi ba vocal nga babeta ba yemba ba vocal nga na betango
Adamu tango azalaki bolumbu kasi abatamaki nzambe ngai nakimi fidelité na ndako bosoko na ngai tonin babela krista itela ye ata ozali bana bomatango nalingi te futanga mongo yalangi nanga bango yango nazoloba tango nazoloba ki ozoyemba lokola Nicodème ozo contredire nga vocal nanga monde entier tango bakoyoka ngo bakomprendre que ozoyemba lokola Nicodème monde entier bayeba ke na loba ngo chaque fois na bémission tuna lega ezala vocal nanga ezala ndeke na zwande tante nyonso ezalaka temps nyonso ezalaka temps kwa mpona kosukisa na pesi kisa te tozoshite na biso poto clore nzembo uto yemba bibero nango na nyameli yango yaka na yembela vocal wana déplique pomba pe vocal wana eza na kati ya champ ya déplique pomba na ebite soko contredire ngai susu encore mais biso na déplique pomba toza boye talaka déplique pomba zosola bien mpona papa na biso herve mais nayebi te soki ta mosusu bayibaka babiloko na nga bakenda koyemba mais biso na pomba na ndimi teke pomba koyemba vocal oyo pomba na papa herve baosolola boye vraiment ye alobike moto asimbele papa herve na ye azwi problème na ye na osola bien comme koshite badédicace pesaka numéro ya téléphone et puis nga na bima na nga badédicace ata la prochaine ok kana watis de numéro nanga téléphone est plus 243 89 55 42 918 plus 243 89 55 42 918 Kiki Madak Alphonse Mavouela Olivier Mbumba. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, monsieur José Denis Lipumba. Merci beaucoup à Mouna Artiste et Métu Noir devant la caméra. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci beaucoup à Willy Moucheni Babi Koda Mboko Jamais Kota Virus. Merci beaucoup à Mamé Milinde ya Motema tous Pepele ya Mbetolo Babi Joli Mousei Motema ya Batu ya Alain Binadam Tambe ya Swag Basi Bakeseni. Merci beaucoup à Papi Messi depuis Lukampa et puis Mandela Mugonda Babi Mouto Aboya pauvreté. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congoli à Diezola et tout ça la rende to Lobakit. Hein David de Luto Montemoro bien bon comprenant à la grosse moulu de la presse congolaise on a su ici na Papi Messi allez-y comprendre Papi Messi parce que tous nous vivons l'époque maintenant de Papi Messi depuis Lukampa. Merci à toi Papi Messi, merci aussi à Yawili Moucheni Babi Kodo Viewana. Merci à Mouna Artiste et nous sommes vraiment à la fin de notre émission. J'espère que la grosse moulina qui est sous un lieu de répétition. Il y a Ferrego, la Jésus de Nias, Nika Bolonina, Moto Yambona, groupe Jet Set, qui crée les bino artistes et la bino pour nos rebêtes à ma solo. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Ekara Moulai France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko